banso bokofanda kimia. Bana na ngai bobanga kanda na Nzambe. Soki tozali kopesa bandoto oyo po ete bozwa mayele. Bokotaka soare, botubela. Mokolo na ngai na kosala likambo na ngai eyebani mokolo te, tango te, ngonga pete. Ekuta bino na likambo te. Na sima na maloba oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani alakisaki ngai mabanga misato. Elobi boy libanga moko ezali beko ya koreki. Libanga ya mibale beko oyo ba papa Reverend Tukemboso basalaka. Beko ya misato ezali beko spécial. Na baoyo bayaka mikolo nyonso tobengaka bango ba volontaire. Asengi bozala na bomoko. Le 18 juillet 2015, na libondeli ya Tongo, tango wana mama Fumalongo, mama Sidoni Lumwenidio, azali kobondela. Sanza ya monene, ezalaki kobaluka, euti na kote ya libanda, eye kokota na kati ya temple. Pe ezalaki kosala ba tour, esali 3 tours, te kino mama asilisaki kobondela pe eye kotelema awa na kati ya temple. Tango losambo esili yango pe ebimi. Le 19 papa alakisaki baoyo babotaka te babandi kobota kaka ba mapasa. Bana mibale bana misato babandi kobenga ba mama wana ba mama mapasa. Tokanga makaka na tata na tukanga makaka na mabondeli. Mais condition na bandako oyo ba mama wana bazali to biso tozali bozala kaka na kimia. Soki te bana wana bakoleka bakobotama na bisika wana te. Ekomi na le 21 lobi biso bakimbangiste tozalaki bato ebele pe tozalaki kosambela. Sikoyo Papa Simon Kimbangu Kiangani ayei aleki liboso. Fleuve ya monene emonani liboso. Papa Simon Kimbangu Kiangani abondeli maye kabwani. Bato bazalaki koleka na camion babandi koloba tolongi 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 victoire. Kasi epai tokendaki moye ya koyeba ezalaki te po ete balamukisaki ye pe ndoto eyai kosila na esika wana. Nde na baoyo bakota kibeko na semaine oyo eutai koleka emonana kiboye batu banso tokota kibeko spécial tosalaki molongo biso banso tozali kokota na kilongo. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi na biso moto nyonso asenga nyonso oyo azali nango posa. Tosimbi nzoto ya Papa Simon Kimbangu moto na moto azali kosenga oyo alingi. Wana ezalaki na 23h40. Na 0h15 Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi toko kiende komisukola na mai ya sima. Moto na moto asenga oyo azali na yango posa. Na sima okoti na mai komisukola. Ekomi na 0h30 mama moko alambi biloko madesu pona batu nyonso balia. Kasi batu mosusu baboyi kopesa bango balobi bazo longola bango. Tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci papa. Bokoki kozonga. Manso ezali koloba ma awa. Na 5 mois ba papa tango nyonso soki toyambi bapaya. Ndenge Papa Simon Kimbangu Kiangani nazo kosalela yango. Mupaya soka uti musika sima ya libondeli kopesa bango mbote pe kotuna bango likambo nini yango bango bayeli. Likambo nini bande kosala tapasi na tango wana koluka kaka tata molimo santo ye azali wapi. Mutuna ya Papa Fumalongo Papa Dangenda Kuntima. Eske soki bayebaki ete azaline awa na nkamba te
nde bakokoki koya aza koya tango nyonso pamba te bayebi likambo tango pe bakoya awo bakotuna bango na tango wana bapapa bobe bazalaki na musala ya kotambusa bango pe koyebisa bango bayaki mwa mingi ebele babandaki koya koluka kaka tata Molimo Santu komona lisanga boye nde batindi bango bakoluka esika Molimo Santu azali yango papa bobe ya kopesa biso nanu bato oyo otambusaki bakomaki awo na nkamba mpona koluka tata Molimo Santu. Biso tozali na chance po na mokanda na tata Nzambe alobi ete akoya akofanda na bino kasi bokoyeba ye te soki akofandela soki wapi kasi biso na moke moke bapapa balakisi biso ndenge tolobeli yango bayebi ete tata Molimo Santu azali nde na Yerusalemi na nkamba papa bobe yebisa biso mbia tata mwana pe Molimo Santu. Après Jean Lasserre et François Choufa, ponanini papa akendaki na poto. Pambate alobaki bamindele de bateaki bandekolanga batu mwinde que boyi na tata Simon Kimbangu azali bandi rebelle. Yango na kedaki na Israël na 61 toyebi makambo ya mbula etc. Yango na pe sango ekendaki na Athènes na Athenagoras mokonzi ya église orthodoxe tango amonaki papa mokola liboso moni soko nani wana oya mibale soko amonaki nini ayambi papa ye mutu azalaki molai papa bungi katikati ya sultani wana alobi esengo nazali na yango ezali o Simeon nazalaka na yango tango ayambaka mwana Yesu po azambama na lingi na église nyonso wana papa po ete asala apanza sango ya papa na ye papa Simon Kimbangu oyo banoko babebisaki lokumu akomi na Bruxelles balobi eske oye kosilika po tokangaki tobomaki tata na lobi te na ye kotea. Après deuxième voyage na Israël, conseil écuménique. Dans le cadre de la conseil écuménique des églises, Pambate Tozaki à Mikona, le 16 août 1969. Batindaki Marie-Louise Martin, Ayakoya Kotala. Soki solo Tozali ba Christ. Batindaki Pebiso, Hank Crane. Yabotamaki na Afrique on a salaka batit pour confirmer à solo que rapport wana ba Marie-Louise Martin na Suisse kombo koya salaki soko ezalaki à solo balobi oui. Alors Conrad John Blake aye américain aye kotala sikoyo wapi lingomba oyo toyambaki akomaka na bongolo alobi papa kotala ba réaction ya ba missionnaire wana te pamba te bazali ba aigri c'est-à-dire motema mabe na makambo tata na yo asala. Na 1979 tozwi secrétaire général conseil écuménique Philippe Potter aye ona Kilongo biso tomona na biso eloko te biso bakolo Kilongo tango abimi na Kilongo Philippe Potter alobi son éminence a un pouvoir extraordinaire et aussi tendre, c'était une chance de le connaître. Alobi papa Diangen a un pouvoir moko ya somo soko yebite ezali mapamboli pe na yo pamba te soko zali mopambo amite okoki koyeba yete même ndenge avandiao.
Simanaye Emilio Castro. Emilio Castro tango ayaki awa, secrétaire général conseil œcuménique des églises, na comité exécutif. Aye nandaka nzambe tango azwi maloba na ya lobi ya solo tozele sengo ya kotelema lelo na nkamba. Ndenge totelemi na nkamba ezali avant-goût pona bokoti na nkembo ya Yerusalemu ya sika. Papa Mbanza yambaki bango toyaki na bus, un secrétaire général azali sud-américain azali avant-goût ya royaume des cieux. Tozui Edi Vakaro, secrétaire national ya mouvement international ya réconciliation na Rome. Ayaki awa alobi il faut to visiter Nkamba. Tondaki na ye na mama kako na mama Leka. Tokei na maya sima. Pona kolakisa etala awa makambo elekaki bo. Alobi o ngai pe na kusukola. Tolobi ne o mona te ezali saleta bolingo kosa nani? Ah pesa ngali puta na sukola. Mama wana akoti na mai. Siko mama Maleka na mama kako bazoko zila. Mundele abima na mai. Batala boya za kuumila lubie Maleka sala nokito mundela ngali soya kufa soka zana majine bakoti na se mai bakikuluka ba bendie libanda. Tango abimi libanda siliki. Alobi pona nini bobimisinga na mai. Mika se umila kite alobi te na umerite naza kotala ville moko ya monene awa na mai ya simao. Yango naza kotala bino bobimisinga. Esinga na otomona gango. Yango tango tosali interview a lobby na vandaka na Rome. Na tamboli mokili mobimba. Mais na moni nanote Madame Edi Vakaro. Na moni nanote mabele ya bosantu koleka o yankamba. Margenga na vandaka na Rome. Nyonso ane na bande. Simango tozwaki secrétaire général du conseil œcuménique des églises Conrad Reiser dans les années 2000. Mondelo na c'est un allemand. Asengi kaka totambolisa ye kaka kona na mai ya sima. O tanto tokenda kona tutia makelele. E mundele lata sapato alobi na boyi. Tolakise mai avandinye atalinga lobi bobe. Bozala pe bino bakimbangisi na motema malamu. Namoni makambo oyo ezali na Apocalypse. Mabele ya sika na source ya sika lobi mai yango ya bosanto ekatisi Yerusalemu yango yo. Et puis kona na Bible bakomi ete mai yango ya bosanto banzete ezali nzinga na yango. Matiti oyo ekweyaka na nzete na ekweyaka na mai ezali lisungi pe lisalisi. Donc soko zwi yango ekosalisa yo. Atalinga lobi mon cher Bobe atato salaki na bino mabe bosenga na Nzambe po ete mapamboli wana ezali ya bino kaka te me ya biso banso. Bamindele. Toyekozwa ambassadeur récemment ya États-Unis. Aye atelemi na mutuka na wana. Panga bango bazali soko mutuka itelemi makambo manso mazako kenda. Akoti na mausolée. Tango abimi ezali na bande. Alobi bokotuna ngai na kenda osani na mausolée na moni oba monaka. Elamba oyo ngai ambassadeur des États-Unis na lati. Eko kenda lisusu na pressing te na kugumba yango na tina garde-robe. Soki nazana pokoso ou bien na malade nazali sûr soko na simbi yango na kozwa lobiko. Tozwi sango moko aye na centre monsieur l'abbé. Alobi na uti Rome. Dalingi okuta na son éminence wana papa diangene.
Na kepe na papa. Papa, mais c'est l'abbé moko, alinga mona. Ah, mais c'est l'abbé. Oui, papa. Un catholique, oui. Venez me voir, bandiangen, papa, yé kotala yo. Ah. Aïe, papa, il paraît au Rome, il est bon. Papa ndenge zakana fair play. Tango yikaka, ah, bonjour monsieur l'abbé, comment va sa sainteté? Sango vandinye, ngai présent. Tango vandinye, papa tu ni mpona nini? Alobi, nako bombela ote. Nakendaki Rome. Batindaki ngai stage. Tango naza na stage na Rome, bake kolakisa biso esika moko. Oyo bazali kokoma, ndenge papa mbenza alobi, Bible ya sika. Nga na alobi nazalaki na audience. Alobi papa denge, eske oyebi papa alobi nini? Na Bible yango ezali maloba nyonso yo papa denge ndo olobaki, to ozali koloba ezala na bongolo, ezala na kimbantseke, ezala kona kasavubu na centre d'accueil, nyonso ezali kona. Papa denge alobi, mais message à moi alobi, nyonso ezali. Yango wana kona bazali kokoma Bible ya sika, toko kamisa bino bakimbangiso komona ba ma sœur ba yawa, Bible ya sika, maloba ya papa, mais ya vrai. Alobi na regretter. Na kokaki ozwanga musala kasi tango natali ofutaka bato na yo te. Lokolo ofutaka bango te biso ndenge tokosala ofele. Soko ofutaka bato na inga kobwaka ki sultane na ngai na ki doctorat na ngai naya kosala epe na yo. Tozui grand marabout. Grand marabout, nazo saka ba résumé, azwaka information yankamba na sikao di Zakari. Yazalaki maire ya ville Nouakchott. Azalaki maître en philosophie. Donc on est docteur en philosophie. Aye kotala noko na ye ambassadeur ya Mauritanie na Kinshasa. Alobi na ambassadeur noko na ye, est-ce que na koki komona Simon Kimbangu? Alobi, oh, mais ya kufate. Mwana nende azali alobi, bon, il faut na mona ye. Mwana na yaki, ambassadeur ayaki na kotika ye, toke na sikao di Zakari na Kimbantseke, to sali réception. Tant que tu as réception, à lobby, na maloba na ye, ya solo. Motoye kaka lobby lelo azakoloba ya solo, Simon Kimbangu azali prophète. Mais bozali na prophète mususu azako mi bomba. Yewe papa diange lobby, ce n'est pas mon lobby, non, ezali kaka yo. Wana sikao di Zakari. Tango apesi sango kona. Grand marabout elangana ezalaki Kinshasa. Pambate moko mususu aipsi papa. Je ne comprends pas les Zarois. Zaïrois zoba Zaïrois. Zarois. Mendenge nini tango wana soko walingo sa remanima lobi batambolisi mususu moli basoko la na cimetière. Po ete bano meye kaka. Alors namoni tata moko aye. Azoko funde pe na papa. Abi yo le kinga me pona ni bayaka pe na yote. A Pessingai diplomate. Nakate diplomate 2 millions de francs belges. A kamati pe photo ya maman na ye. A pesi alobi okoki ko bombaye po ete président na biso a reconduire ngai na poste wana. Bon, na swimbongo maman na ye pe akokufa. Or que yazaki na mission. Tango apesi papa médaille awa ezalaki po ete azwa papa tango azoko latse médaille tomoni papa alimwi papa ye moko dengi la zolo amemiye na mokili wana be tango na zo latsa papa de mbanza zo tala kaka bona songe aliso eska kape bazai kotala olingi osala nini be bolo bakeo yete nazo kenda kaka tango wana tokoti na mozole tango abimi abengi ba journaliste seigneur tozaki be mena na ya télé Zaïre alobi meme mingi asoko ezalaka kotuna mbe réponse ya malamu ezwa makate alobi kona na kilongo esika tosimbaka wana ezali moto
Ubi makolo ya papa Simon Kimbangu. Ye moko alobi eza makolo. Ye moko. Alobi na moni Simon Kimbangu. Na tuni ye mituna. Ye motolobaka Wolof. Simon Kimbangu Kikongo. Alobi na tuni ye mituna. Apesi ngai pe réponse. Yango na yebisi bino wa journaliste botu na ngali ka mosusu te. Tozwaki baninga na biso pe ya seta bayaki awa. Ezala oya église indépendante. Maloba mingi. Surtout église indépendante. Alobi totamboli mokili mobimba. Israël bango de babandi likambo ya tata Nzambe basali bati fondation ndenge toti ya musée. Abi ba memela ki biso lo batata Nzambe ba mindele batongi mur. Mais siko ponda ko esila eloko nezangi tolobi toiture eza la toiture eza la kotia ba mobilier nyonso ezali nde bino bakimbangiste. Donc batata pe ba mama makambo ebele oyo bayaki o bamona kana nkamba o biso tozali komona te. Makambo mama oyo azwaki na vision papa azotangela biso. Papa dengenda lobi po boye bakeye moko moto azali awa. Pamba te biso toyebaka pe opesa réponse te. Soko mopaya ye soko yebi kopesa réponse te vanda na yo nye. Pamba te Moïse na Nzambe discussion kenda komibisa bana Israël kenda kote yebisa Pharaon lobi ngai azali kukuma lobi Aaron azali wana ngai nazali Nzambe vis-à-vis na yo yo okozala Nzambe vis-à-vis ya Aaron. Et puis moto ndenge papa denge nazal ko bake l'homme image. Papa denge na révélé biso makambo eza na Bible te. Alobi ndenge tozali awa tozalaki na bango kona na likolo avant Adam et Ève basalema. Ngai na ondeki tozali tozobeta beta miso tozalaki na bango kona na likolo. Soko toyawa équipe mibale. Équipe o bazali ba opposant ya Lucifer. Bazali awa na équipe moko Nzambe tata mwana pe Molimo Santo. Pamba te itumba yango nde balobi ye moko nkolo Yesu moto abakisaki na kuluzu moto okata. Alobi twana jeteki bazaki na centre. Nani oyo azali awa poto yeba poto zoko beta mabaku pamba. Tozo kotungisa papa pamba. Alobi bino nyonso bozali awa soko bozaka nanga na tango ya Noete mbele bozali bakimbangiste te. Alobi meme Égypte. Alobi soko olingi komona mingi tozali kosilika ndengini lingumba za boye. Ya lobi zwa kaka Bible. Kobima bana Israël na Égypte. Alobi Moïse azaki na bande koboni Aaron na Miriam. Abi omoni ndenge batungisaki Moïse na itumbo Miriam alobaki azwaki alobi tokendaki na poto ezala Israël ezala Jordanie. Est-ce que Zamba ezali kona ngalobi non mabanga na zelo. Alobi bakosaki mabele ya sika ezali kona te mabele oyo kona okokuta miliki ya nana mafuta ya nzoi kona ezali zelo na mabanga. Alobi pona kopesa bino exemple yango natindaki papa tokembeso azali awa totambola Kinshasa moti Brazzaville kolakisa film ya 10 commandements. Bazaki misato alobi omona ngai te nazali awa na papa Nkulutu na papa Fumwambanza papa Siliki alobi bokanisi bazangi pouvoir. Nani oyo batindaki pona kotia mobulu mebiso tuzako silika bo totikala ndenge ona timbulani tolobi peke papa zali Nzambe
Exode 14 lobite tika ye moko nzambe abundela biso ngai na yo toliaka mfumbo awa miso ekufa yo oza na tango ya kobunda bitumba wana ndenge nalobaki papa lobi bokendaka na mabondeli eske boyokelaka bakoko na bino bakufa mawa te boyebi te ke ntango ke na mabondeli na tongo mpe na poko boliberaka moko alobi na Kalina oyo alingi bi Kalina te etali Gombe alobi bandako wana omoni mabanga omoni mondele flamasoka tongi tala fondation alobi ezali mabanga te ezali milimo ya bakoko na bino oyo basomba batia prisonnier même na place ya ba monument même na ba tsia ba yango wana omoni soko bozali kimia na bolingo mibeko pe misala bokokenda libérer bango ndenge tata to maman amoni vision donc tango azoloba on dirait que tango la papa denge azoloba na biso mais biso bazopesa biso distraction to lobi ke nzambe azali awo tango tuzwaki kimpwanza nana yebeke to kuzwa kimbaza bosola mena papa nzinga basola mikuse yo moto bimisaki bango do basola mikuse oyo azali balakisaka mosapi te alakisaki te esika nini base ezali tobosani yango o totambolaka ne alobaki te po awa soko lobi ki place kinganda lokeko na yokomi ya kindoki salobaki bazali wana besiko yozo kosidika yo na nani papa denge da lobibo soki Lucifer azalaka te nanda linga kondima ke kolezo azali mwana nzambe alobi soko ba flamand banyokola tata na ngai te est-ce que yo bobo linga kondima ndenge nini ke tata na ngaza molimo santo alobi oso moni okena stade vita za kobeta bale ye moko bapesi pe ye coupe soko imana zate omoni no tozali koseka mais lobi na tongo rapport papa moya rapport ni papa zwakawa ezali ba rapport ya ba vision te kaka tala ba fingi ngai o tata nzinga ndazo batanzinga usanga eloko te papa nzinga sali ngai boy yango kaka mais azali koseka mais ye moko azali awa loba tozali awa makamukutu papa dengenda loba te abitango boyaka na mituko na bino awa bokomi na poste 1 na olie aloba ngai alobi na tinda ka cameraman na ngai na ebite soko job